bonjour, mbote mingi na bino nyeso tuba bolinga ka maman Eliane net. Na pisino ba mbote ba ebwe habari zenu. Ma vimpi. Malukai moyo bandeko na ngai, est-ce que vous allez bien? Voilà, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Zambé amawazo batela biso kimi ezali et vous de votre côté bolamuki ndengeni le toza mokolo ya poso ba bengi mokolo ya poso na lopoto bengi yango samedi. Voilà, merci mingi na bino to ba bolinga maman Eliane nitu bino ba bosepela kana maman Eliane nitu bino ba bolinga ka ba émission ya maman Eliane nitu na pesi bino ba bizu ebele ba mbote ebele na bino surtout ba ndeko nga o bolinga nga o bosepela na ngai pona yebo balinga nga bosepela na boza vraiment ebele makasi. On a dit merci. Ceux qui ont abonné au bosso, écoutez la chaîne, on a s'abonner à Eliane Nitu TV à Wapananga. So aussi qu'on s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est que vous savez ni et vous na kati ya chaîne na biso. Lelo na moni ba bobo tinel ngai ba muso tinel ba voice ba muso ba komeli ngai na ba WhatsApp ba muso komeli ngai na ba commentaire mais tout le monde bozo tinel kaka image ya mwana biso o Maria Tumba bakangi botala na Congo ndenge bakanga ka batu botala ndenge bakangi Maria botande bakangi Maria botala ndenge bakangi Maria Tumba. Alors avant vraiment to kota na kati ya lisolo na kolakisa mwa muke Maria Tumba. Comme ça, tout le monde a dit que bakangi pona nini bakangi Maria Tumba. Total nano après tout cela, Maria Tumba yeyo. J'ai le feu bozo mona bakangi wana. Voilà. J'ai le feu la bomoni. O ba singi wana comme on a Maria Tumba. Voilà, voilà bomoni jeune fille na biso wana komona ye Maria Tumba mitonga. Maria Tumba mwana biso oyo azali ye asalaka mingi ba biloko na ye na TikTok. Ndi asaka biloko na asaka master munene na kati ya TikTok, influenceuse fenza na kati ya TikTok. Alors Maria Tumba na TikTok kuna bango babinga kango mboka ya bana na bana. Nde babinga ngo na TikTok. Na TikTok kuna yaya azalaka te, leki azalaka te, papa azalaka te, mama azalaka te. Kuna na TikTok eza ba juge ya TikTok bazaka kuna, ba procureur ya TikTok baza na TikTok, ba avocat ya TikTok ba na TikTok. Kuna balobi awa na TikTok bazalaka na respect ya mutu te. Kuna bafinga kanenge balingi bango moko bato ya TikTok balobaka awa eza mboka ya bana na bana bafinga kanenge balingi basalaka o nyoso motema na bango elingi na TikTok kuna. En tout cas na biso bino respect na TikTok kuna bapesa bato respect kuna te. Kuna ezaka bakipaka te ozala nani bango bafingaka balebe eza mboka ya bana na bana na TikTok kuna. Siko problème eza ndenge bomoni image oyo bakangi mwana biso o Maria Tumba po batindelinga batebele batindelinga image yango ya mama Eliane Tala bon lokwa Maria Tumba zana ya muta TikTok mais YouTube pe batu pe bazana YouTube bazosa pe ba émission sur ye eza pe ba liboso te nga eza ba liboso na sala moi na analyse na sala sur ye mais batu pe ebele na YouTube biso ba chronique mama ya YouTube ebele base basala na bango makambo sur Maria Tumba par rapport à makambo ya salaka. Afato komala makambo oyo Maria Tumba za mwana moko oyo abundi makasi ngana zalaka na TikTok mais soko na TikTok nanga okuta mingi ezaka ba publicité nanga musa nanga ka service traiteur la Providence musa nanga la Providence alimentaire yango ndezalaka penza na TikTok kuna penza soki okuta ngai ezalaka vraiment na publier penza biloko mingi ya musala na kocha ma photo nanga mo mais mingi ya biloko nanga musala ne na chaka kuna na TikTok mais okomona nanga te na va na TikTok to na wasala live na TikTok en tout cas wana na sala kana nanga otela page nangeza olingi poke ko sabone na yo okuta pe makambo na chaka na TikTok mais mingi ya makambo nanga ya musala parce que ngelo ko bemanga na réseaux sociaux awa ezali mpona promouvoir musala nanga yango nde bemanga na réseaux sociaux. Mwana oyo jeune fille oyo jeune femme oyo Maria Tumba oyo aza mwana moko abundani makasi abundani penza
tozo mona na TikTok azo sa ba publicité na ya ba bilamba ba publicité na ya ba bilamba ya ba suki vraiment ya ba kabelo wana bolingaka azaka sa ba publicité na makasi style lo ope aye ko fongola entreprise na ye moko asali pe magasin na ye moko akomi ko teka pe bilamba na ye ba perruque na ye te mais aza pe ko teka bilamba ba sapato ba accessoire nyonso na kati ya magasin mikolo kuti koleka totalaki domonaki Maria Ntumba bazaki na moi mindondo na sango mokonzi baki na moi mindondo moi koto sango alobi koto Maria alobi sango alobi Maria alobi baki na moi mindondo moko ya ndenge wana après mindondo wana toyo komona lisusu Maria na bongise bino image yango te lisusu problème na pasteur Walesa problème na sens nini kaka makambo ndenge ezalaka balobi bo mais eza na video moko quand même oyo mwana déplacer ki ba moi bien sûr ezaki na kati tala misu minene tala boye musala nzamba lokuta tala boye makambo zaki vraiment moi ebele video ezali ala bisaka bino tozuke eloko ba bengi internet oyo eloko ba bengi réseaux sociaux ba video etikalaka ba video alors Maria siko nenga azana problème komaki akutu bakomi Maria Tumba aux arrêts devant le palais de justice. Et comment qui va problème mibale? Koto oyo sango azokalela bi finga ngala musika me monanga bosali no finga opola kuna na makala alobaki lo mo bongo ba video eza nango pona nanga kocha ata ba video na oma ezali menenge na kocha ngote ya pona mona ngoza nako sa publicité ma finga to fait. Alors Maria Tumba a voyagé qui peut voyager kana pesi papa Jofa mawini mbote kuna na Chine kamata mbote na yo parce qu'à travers apena Maria Tumba fule lukisu fule lukisu masha mumeno baloba balembe abize utie pa mama yango wana mwana biso a voyager kakendeki na Chine kosala misala na ye kosoma biloko na ye po azali entrepreneur mwana ngo azali femme d'affaires trop benga ye ndenge wana ntoka bundi makasa bundi penza po awuti na famille ezanga kombo libote ezanga kombo mabundi oka penza ke na tomboli moto na komi Joseph akomi penza Joseph famille na ye penza en tout cas papa na ye azali mama na ye pe azali bandeko ne pe bazali azape l'aîné de la famille taza na grande sœur na ye pe ni mwana zaka mbele to ya bisa to ka je sais pas sikoyo mwana biso pendant kazaki na Chine batindeli ye bamwa bengo invitation akende ko se présenter na commissariat asalaki video alobi nga naza te naza na Chine batindeli ngai invitation akende ko se présenter mais ngai moyena kende eza te na voyage na tindi bavoka na nga mais baboyi bavoka balobi ifo kaka ngai moko nazala présence physique na ngai ezala baboyi bavoka na ngai akomaki na inquiétude quand même akomaki ko s'inquiéter Maria Tumba akomaki ko s'inquiéter na inquiétude na ye wana lokola aza moto ayebani avanda na mikonga voilà a déménager mais ye mo abenga Maria Tumba mona mikonga ndenge basala bakomaka na biloko na bango aza deja na bafanatique parce que na ba TikTok aza na plus de 2 millions bakosa ba 2 millions d'abonnés ala bafanatique na ebele alors bafanatique na ye ntango bamonaki batali ke baconvoke ye tout bavoka na ye bakendaki mais babwaki koyoka bavoka babifoka présence physique ya ye moko babungisaki bongo mkola bane kozonga baseli ba t-shirt soutien pour Maria Tumba soutien pour Maria Tumba Maria yebeka kendenga zo ya boye na aéroport bakokanga na aéroport justice et fonctionnaire ndenge biso tokaniselaka te Maria a la plainte na commissariat plainte eza ya nani eyebani te nani a porté plainte batindelaki ye invitation to pe convocation batindelaki mais euti pa ya nani ye pe ayebiti euti pa na ki na problème oyo bato to mona ki asonaki na bango na ba TikTok batumi bale tango ye na aéroport
baninga baye kozwa ye bakumisi ye leader bakumisi ye Poutine parce que aza Poutine bakumisaki ye en tout cas azonga kiti na ndako na ye malamu na kati ndako na ye bien alali pe pongi na ye ekomi pe lobi nango nde bomoni abongami boye kitoko ye moi alobaka après 10 distance c'est moi ndenge bomoni boye propre na marobe ya Tina Baby donc Maria Tumba ye wana nde bomoni alati moi la madame kusa Tina Baby tango akutaki aéroport akendeki na ye na ndako na ye malamu après ça va kukuta na ndako na ye lobi nango na ntongo akie mosala na ye bongami atie basuki na ye kitoko Maria. Et moi, après 10 distances, moi je te fais de gros bisous. 10 distances, Nike Olomide. 3 fois canon. Ça ici c'est Maman Kouloute Eliane Nitu. 3 fois canon. Comment tu vas bisous yango wana? Yé mon mari après 10 distances, c'est moi. Ici au Congo. Maria Baranenge wana. Place à mon pays, yango wana zui. Donc 01, c'est 10 distances. Numéro 2, Maria Ntumba. De Maria Ntumba à Lobaka. Pour linga didi makasi Maria. Atala didi ninga defilaka, azotala didi asala boye, malgré que ça morphologie mon côté, les anzoto mon côté, les makambo mon côté, mais en tout cas linga didi makasi vraiment inspira ka penza ta azotala vraiment yango le baki après 10 distance c'est moi. Tout peut se placer na Maria Ntumba, on méritait pour bundi pe makasi hein. Et ça bien moi na biso ozo bunda na vie. Ba ko zo Maria Ntumba na boutique. Place à ça la business nae nenge bo moni wana bakena na parler de justice. Pourquoi baye ko zoye boy? Baye ko zoye boy parce que à ce que déjà convocation nae batindela kiye akende ko se présenter te. À ce qui na voyage a moni 2 convocations. Donc la kende ko se présenter te yango bakende ki ko zoye ba memaye wapi? Na parler de justice nenge na moni ba komi awa aux arrêts na parler de justice. Sikoyo, l'accusation est basée sur quoi? Les insultes, les injures, ma finga. Bato mokilinde te ko juger toujours ba réaction. Ba action totale à kate. Tu as ba réaction mais ba action totale à kate. Bandele likambu totale à kate. Tu as mingi ko condamner suka ya likambu. Nzoka likambu malamu bonga kakotala e bandele zaki ndenge nini po suka e koma boye. Yonde zara motu ya tala na nebandeleza kindeni pona to suka boye mwana swani na ba baleine ya Congo. Oui, biso nyoso tout toza ba congolais, c'est vrai, mais biso nyoso tout toza ndenge mon côté na mboka. Président de la République azalaka, Premier ministre azalaka, gouverneur azalaka, député azalaka, professeur azalaka, docteur azalaka, menuisier azalaka, sentinelle azalaka. Ma classe azalaka ndenge mon côté. Tango zoluka makambu, il faut qu'on tala. Yo ko ka soza nzoko zaka ngongi. Nyama ya mke abundaka na banzoko te. Mutifuko miyeba place na yo eza wapi. Bato bakokola baka justice, baka nyi mutu boye, baka ndenge nini baka nyi boye. Afrique te. Eza pour na Afrique ka te. Awa na poto na Europe, na France place tozali. Tango ba ko kanga mutu. Boyebi ne bakanga mutu so ba kanga na ndako na ye. Policier yaka avant na sa immeuble bandata 5 heures du matin. Pendant 5 heures, à 5 heures du matin, avant ni, à hôtel à Bagnon, se tourne ba obi ma ba okende. So to mi ka 6 heures, tongo etani. Tongo ba wepa na yo. C'est la police, c'est la police. Ba ya kate o ngingo, ba ko beta parce que ba na droit na bango. Et pour ne ba ko kuto ba te ona channel maquillage na tele ko to itande ba kutio. Ba ko zo yo kaka. Ba biso garder silence, sinon tenyo so koloba et quoi qu'on retourner contre yo. Bakena yo. Biso lo kweza Afrique. Bakangi pe na ninga bakengala na Afrique. Ke baye bazio awa pe na poto bakangaka.
awa policier à 6h du matin so quoi ye ngring yo mobia wana baby nanga ba ko so kande ba kuche ko sanini ba kena yo ezalaka bongo siko eloko ezalaka ke soki bakangi yo okomi na miso ya leta batangeli likambo nini bakangeli yo oyebi soki tokangeli yo likambo en fait tokangi yo te tobengisi yo awa parce que eza na mutu moko apporter plainte tala na plainte no balobi ke ofingaki mutu misu minene ofingaki mutu zoba ofingaki mutu yaka ya mwasi na mona ofingaki olobi ote nga na fingaki te eloko oyo loko eza mafinga ngai na boyo kocha yango tango bakobimisa écran ezali bachelo na écran batali babi oyo comme oyo eza awa oyo eza yo te omoni penze longi eza yo ofingi mutu misu minene olobi yango te na lobi yango bakoyebisa yo oyebi ke eza injure publique c'est condamné par la loi parce que ndenge mutu ya kofunda yo ba preuve ya makambo oyo salaki yango oyo donc oza mokangami eza ba injure publique et surtout makambo ba réseaux sociaux bandeko surtout makambo ya ba réseaux sociaux il faut que ça donne très attention parfois le silence est bon garder silence pour y éviter tango bakola kiso boye bon ndenge to moni boye solo na avocat bandi ko samba tango avocat bandi ko samba ce qui peut mutu na akangesa ko bien faire chier yo akol ba futa $30,000 ya yo teka lopango bakol ba futa $50,000 okoteka lopango okoteka ba voiture soki ba kize mutu ba porter plainte mutu a porter plainte ana preuve ke ba preuve ezate ele kana bo mais soki ba preuve ezali bandeko bandeko soki ozofinga mutu publiquement olobit video esanini etikali sikoyo kofinga ezali ba propos oyo mwana bimisaki kofinga eloko so mutu atabi tala ekuna mutu munene eza kofinga tala ekuna misu minene eza kofinga tala ekuna solo munene eza mafinga oui wana ya mafinga mais soko bi tala ekuna suki ya mwindo wana mafinga te po tala ke suki penza za nini eza mwindo wana eza susu mafinga te mais mafinga ezali lokwa mama afinga bato na ba audio yeso koza mobali ya biloko mibali bazalaka nango otangi ko mwa mutu obipe soko za na biloko mibali bazalaka nango mais tango kei na miso ya leta oza mokangami yango le bomona bandeko bana poto olobi na ye na linga tala ye mutu munene mwana silika elle a dit un gros mot bana balingaka ndenge wana te il faut que ça l'attention mokili lelo mutu apesa so mutu respecte comme mafinga bana mike kofinga mikolo kofinga ou allons-nous tozokende wapi na ba comportement ya boye na 21e siècle oyo vraiment bandeko sikoyo ezade otande kishasa bakanga bato te bakangi normal ekanga lo kishasa ekangi poto pe ekanga kango baka kozo mutu tongo na 6h du matin yango la foko sala keba bomoni nde bible alobaka ke avant que le balikambu tourne na lolemo cette fois et là qu'est-ce que avant le balikambu faut réfléchir faut bien réfléchir avant ya kosa nini ya ko le balikambu réfléchir nanu malamu avant le balikambu bible lobi ke baloba mabe pona yo me bakuto na mabe te baloba mabe pona yo afingaki tango otala vidéo babi to mon place moi afinga wezata non to monsieur to madame yo to porter plainte total émission mais to moni mafinga te wana mutu ba ko relâcher tout de suite que te mafinga ezate mais tango kaka yo osaka na ngai te keba fungoli mboma miso na minene tala misu minene
otangi na kombo mama na miso ya l'état oza déjà condamnable. Faut qu'on fasse attention na mama mafinga. Ozo finga mutu oyebi kati na yeto oyebi motema na yete. Mama keba babundaka na banzoko te. Et surtout koza na tort. Babundaka na banzoko te yaya. Faut mettre la place na yo za ndenge nini. Otali sima na la za nani. Na mwana soso na fani na nzungu eske na se mama azali. C'est très important makamwana nyoso tu. Sikoyo mwana na biso mafinga ezali ba video ezali. Et puis au mona muto ozo finga aza mukolo, aza papa, aza na bana, ana bakoko, ana babokilo côté basi, côté mibali. Eh bandeko, faut to faire attention. Pardon. Ezalaka. Mais Bible lobi bato moki babi kolimbisa mutu obosa na likambo te. Okolimbisa mutu me po bosa na kobosa nezalaka pasi. Yango na faut faire très attention koyeba nazo sala nini. Mwana kanseka kende na yabo basonga na aéroport. Tango yena ko boya ko ya mange belé, balinga ne ko ya belé hein. Basi ba yako zona aéroport. Batika ke na yepende ko lali na yepa kepe musala na ye, ba yako zola ye wana. Eza kaka justice da pona waboma mutu te. Ezaka pona ko rééduquer mutu. Ezaka pona pe ko teya bato ba mesana mafinga. Ko finga ngo boganyaka nini na mafinga. Tango mutu zo fingo yumo vandi obi halala omibeteni maboko ya tuka na fingi ye. Wana osali musala nzambe to osali musala satan. Makamwana so fi faut sali ni kotalaka yango bandeko. Il faut kotalaka makamwana nyoso. Tango osala makamwa mabe ozo sala musala nzambe to osala musala ya satana. Mwana biso ninga nzamba ko boma na bango yete. Non. Video opening bazwiye boye. Nenge bazwiye boye. Ba star bakanga bango boye. Bakanga ba star boye. Y'a problème te. Ba star bakanga bango kaka boye. Nenge bakangi mwana boye. Nenge bakanga ba star. Bokine ba obela Maria Tumba. Ah ok nenge nde bakanga ba star. To mona Michael Jackson bakangi ya kit amatina kola mutuka. Tant ba star ya makamba star balinga bakanga bango bongo kasinde mafinga les insultes les injures ko finga oyo bande ko faut ça attention oko finga mutu oyebi motema mutu wana ta azokanisa nini na mafinga na yo o finga mutu avandi a réfléchir mutu afinga nga boye bande ko faut ça attention ezana mutu mona yo kaki kala makambo mafingo yo nchela bino voice na yebo yoka boyoka bata mafinga boyoka oni nde tozo sala na kama mabe bato na bato bana ndenge bako réagir moto mususu osali mabe akolimbiso kwa za chrétien moto mususu osali mabe akeka kananda kwa nganga zoli opekisi abomiyo moto mususu pe akotindelo bato babeta yo masasi tuko basalo mabe moto mususu pe akovanda kaka ye moko me jour eza ye moko ayibi osila nayo donc koluka mabe te po bato na bato bana ndenge bako réagir. Conseil gratuit. Koluka mabete o mutu na mutu azana ndenge na ko réagir koluka mabete keba mutu na mutu azana ndenge na ko réagir tango osa batu mabe batu muso asaka sa mabe ye ko finga ye ko sa ba otuta tolo ngaye za kitoko mena feti balia kango te ngai yango biblia mo zo ba ko tuta tolo te ya musa otutela tolo ya mo ba fia mais ya boyo ça ba tu ma bo tout à tolo ça ba tu ma bo ça bandeko faut que ça très attention très attention bala ba mabe pona ba kuto na mabete ta ba ki ko fundo ka finga kingai ba chelo pe ba voice yangwana mama o voix na yot si o fingit oui o zo ba o za ma fingat o zo ma finga za yote yangwana bomoni Maria bazemba mopo azapi ana kin bomoni ana poto ba plante womelaka mais siko ba système est changé netinga soto zone likambo ana poto atana porter plainte awa so na ipa kokenda kisasa
Yeba Kinshasa pe on a plainte. Mukolo oya obimbe aéroport okeki toko loko ya Maria. Ok nanda kuna bino pour vendre là li pour ngata jumu kwa temi balé. Jo mi soto mona pa ba yeko zoyo. Pona nini? Plainte eza déjà. Ba yeko zoyo plainte na yo déjà eza. Soko yibika tozwana no likambo. Ya mabe. Ozokisa motema na ngai. Oyebika ke likambo to sala boye. Soko oza mwasi. Yiba na porter plainte na poto, na porter pe plainte na Congo. Soko oza pe mobile. Yiba ke na porter plainte na poto, na porter pe plainte na Congo. Justice pour la kate. Justice ezala likambo ya gouvernement te hein. Justice ezala indépendante. Donc ndenge sa boye, lelo oyo ata président na biso ya France Macron Longwe. Justice c'est quelqu'un à justice. Oh tozu président mosusu aye. Justice c'est la kaka musala. Ata la Congo na biso. Oh président Fachi Béton. Mukwa ntombolo muula mukwa setenta. Ata Longwe na bokonzi. Ata président mususu. Justice c'est ça justice. Justice c'est ça la kaka musala nango. Eza kaka justice. Ngala lobe déjà clair hein. Na tina ngama na munoko te. Soko yebi ke ngana yo tozona likambo na poto. Eko salanga makambo ezokisanga motema na ngai. Na poto plainte na poto aw. Soki na poto nano ya boutir te. Yebe pe na Congo plainte eza. Wene na aéroport leka na kota na yo. Mais tango koti pe kombo no ese betami ke oui. Akoti. Bomona tango tokenda Kinshasa za ndeni. Ba enregistra bisoti. Mukolo kota kena mukolo ozosani ozobima. Tango kende pe batuna ovanda wapi ovandaka wapi okende kologe wapi. Donc tango ko ezali kambo ko bata mate. Pour ce que c'est déjà likambo na niveau ya justice tina frontière. Comme on eza déjà. Donc tango ozo koma boy na aéroport. Ozo pesa passeport na yo. Tango batalaka wana ba signaler déjà que tata moto yo ana convocation moko ana plainte moko wa akoti déjà na mboka. Justice ezalaka ndenge wana. Justice eza indépendante na makambo ya gouvernement. Justice aza bongo. Plainte paye et pour la kate. Ata ya poto ko porter mutu plainte na poto. Et les 5 ans au moni réaction ezate ozongi que porter sous pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, somo bazo négliger auquel les sous. Ah bien. Makambo na ko. En plus, tu peux ozo na ba élément nouveau. Ils appellent les sous. Ah, justice c'est ça comme ça nango. Ya mwana foko keba. Koma teke ba tu mabe. Mwana muke. Ba sa mwana mukete. Mwana dala kadesha na mibala za mwana mukete. Za ja mukolo. Mutabi déjà comme ça mukila za déjà mukolo. Mutu soza na 18 ans akomi mukolo. Asu mwana mukete. À 18 ans mwana bimana ndako. Na poto 19 abimi na ndako aluki appartement ki vana asu mwana mukita za mukolo. Il faut ko éviter ba problème. Soko zangongi bunda na bangongi mais keba na banzoko ba balene bazali bandeko banzoko bazalaka keba na batande ngwana faut ko tala bitumbo na o luka eske na kolonga yango to na kolonga yango te. Dans tout ça to yebika ke le pardon c'est une puissance qui libère. Tu dis que ba pardon ko senga ma pardon na ko sala lisusu boye te. Je pense que oya poto ma finga ba ko finga na bango pour oya avec na malembe mais tango za na kati ya Congo image na mai esa nini etea bana mususu mais na nyoso to ko senga kaka bolimbi si toza ba parents bato mari ya tout isi motema oya makaki respect makambo to inventé te. Bilili eza na kati ya TikTok na ye moko. Ko sengeli kaka pardon. Bolimbisa kaka aza kaka mwana epa na bino, aza kaka leki akozongela lisusu te. Tant que ba parents to senga bolimbisa kasi bana nyonso to bozotala, bopesaka mikolo, place bango ki mikolo ka tata bana mukolo faut respecter pe mwana muke pasa nini a respecter yo. Respect eza réciproque. Pona lelo to soki si wana. Muta commentaire yaka kocha commentaire no surtout ndenge olingi na yebi déjà ba côté bokoyela na ba commentaire mais boya kocha ba commentaire ndenge bosani ni ndenge bolingani mais mafinga dondo nango surtout na poto kasi na Congo hey na Congo place okimela te
outi voyage pan ozokota déjà bacoordonné se ekoti ale akoti déjà na mboka batikaki akendaki ndako na ye alakaki mokolo azoya alakaki te akendaki na ndako na ake mpe mosala ntango ake mosala beko en tout cas nakielanga pondo nangoloba déjà pondo nanga eza wana na moto en tout cas na souhaité bino bonne journée.